Mbote na bino bandeko na ngai ezali ngambo na numéro 1 chaîne oyo tolobela masolo ya vie. Bandeko na nga na lisolo moko ya moke na opesa bino boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ndeka mwasi aza en couple donc abandi bolingo na ye sika na mobali. Ale bamati kosala baéchange olingaka boni olingaka boye eloko nini olingaka boye. Mobali alobi ndenge oza mpe nzoto la monene te nalingaka ozala bien apprêté bien na olata bien bamakiage ebele makambo nyonso bien alingi ozala coquette. Sikoyo mwasi ayebisi bongo style ya mwasi na oyo ezalaka nini. Alobi style nanga bon ezala natindeli foto ya ex nanga atindeli foto ya ex na ye ex yango so bomoni ye non neti Beyoncé bien maquillé bien apprêté makambo nyonso. Ndeko mwasi atikali kolela atikali na pasi asololi na nga na lisolo alobi mona eske mobali oyo alingi nga aketindela nga foto ya ex nga nayebisi ndeko mwasi oyo ezali juste le début. Peut-être aza na bolingo no te mpo mobali aza na bolingo ya mwasi babiloko ya passé makambo ya kala misusu kutu baefasaka na batelefone na bango mpo batikala sikoyo na nouvelle histoire. Ye azosala référence na ex na yo par rapport à yo mwasi ya sika. C'est que bolingo no esilaki te c'est que aza toujours na bonvie ya ex na ye. Ndenge nini na osé kotindela o photo ya ex quelque temps après a effacé photo yango na téléphone. Ye mwasi alobi en tout cas nayebi te namoni ndeti alingaka kaka ex yango en tout cas nayebi te so nakobanda bolingo. Nga nayebisi lokola bozaka na ba quelques mois meka non kolandeli non bien oyeba eloko nini yalingi na relation na bino mpo moto abandi kotindela bafoto ya ba ex eza mauvais signe eza signe ya mabe. Donc peut-être asali na côté peut-être spontanément atindeli photo ya ex po alakisa so style ya mwasi yalingaka mais peut-être mais comme azoyebi biso alingi ozala correspondre à style à moi si na été faut faire très attention pour na ceux qui vous bandit ensemble comme copine ensemble en lotala basi ya style nae en chao de côté donc va décoller même sans va commenter là qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.